Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi de ma part, je vais bien. Dieu me fait grâce, on est là. Par la grâce de Dieu, on est là. Alors, merci à tous nos abonnés, vos abonnés et sous éveillés dans ma honneur vous abonnez. Merci d'avoir opé votre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alors, Lélo, Nangi Sousuna Baksa, on a ma caméra soya régime. Alors, balana de qui? Merci d'avoir commenté. On a battu Bobenga qui le téléphone. Vraiment, Zamba Pangola Bino. Alors, les lots sous-soupé, naïe, sous-sous, parce que batum sous-sous, bah, il va citron thé, bah, citron thé, et puis citron, c'est ça, là, on va monter ma moto, bateau, va bien avec l'estomac, citron, ça, là, on va monter ma moto, et alors, ceux qui ont coca citron thé, bien, l'accès qui n'a thé, mais soupe thé, et ça, là, on va monter ma moto. Voilà. Next, on a payé, bah, il y a qui n'a pas tant de thé, et comment ça, là, on va monter ma moto, na citron. Astuce, monsieur Ezali. Maya moto, otokisi maya moto na tongo, ozui maya moto, otie na verre, dans l'exemple verre, mesure à verre, parce qu'il y a un verre. Voilà, mesure à verre à boye, verre à boye. Et là, mon nene, otie maya awa plein, na tongo, maya moto, otokisi yango, otie awa, opemisi yango pendant 3 minutes. Et comme on a moins la mesure au gros tient à mon alozui au bandomela. Au meli mai, na tongo tango la mukana, au lien nante, au brossé kaka. Après, aux huiles, au meli mai awa. Tango mela awa. Après, et sili, aux huiles, gen na biso otolakisaki. Gen oil. Aux huiles, gen oyo. Au kanina libumula yo. Wano sala musala. Soko oketi kaba na collège. Oketi kaba mona gen. Soko oketi musala okei. Après, si on est, on est déjeuner. Si on met moto quand on gagne, si c'est un arbre, on a ça moi musala pour moi moto on est travailler les boumou, et travailler les boumou parce que moi moto ça la fait que et évacuer la graisse, la l'eau on y ça la que les boumou vivre ça la que nous autres font en auto. Moi moto ça la que le molé en après si mandé au comme là déjeuner na yo, c'est non déjeuner normalement au meli. Soko meli sili ali la journée pour ça musala na yo soko sala ko keno musala so pe au déjeuner na musala ko déjeuner na musala après si mapé na ba era ko lia pe au lie na yo normalement au lie ko ça na tambola te tamboli après si manango na poko atango ozonga na ndaku o pemi muke tango lingo kendo lala ozui susuma ya moto tokisi. On met l'hiver moko ya boya maya moto na bato oh bakoka citron te na te bakoka te maya moto apamba on met maya moto tango mila maya moto ko lia lisuti wana se ko rumata mbetu après soki okokola na geno oji okangia ngona première dans un na première rangée oyo okangia pour permettre yo au sentir ma capacité soko okokarola na ngote olongoli yango olali bono. Donc, ce qui est tani, au brosser, au bandé les souma ya moto na yo, au salon bon chaque jour, aux otambola, au tambola, au milama ya moto au tambola. Maya malili makasi ko mila raté, au milama malili makasi. Voilà, faut éviter ba loko malili. Comme il a ba malili, ba maya malili, il faut éviter ngo milama ya moi, mais sur les toits été, au milima maya malili normal kaka ya muke wana tango olia ou bien tango milima ya moi mezi na muke. Na hiver boye milanga normal ina pour moi ipe comme kama malili makasi na pompe. Ou soit au sommet ina ya ba eau vive, hein ba eau minérée, hein ba eau vive, eau minérée bon. Ba mai wana ba te kaka, pour mila utiliser ngo ça problème té. Mais mai glacé pena ba eau glacée non. Tant au salikam au glacé il y en a peu ça va graisse ou na ebe banina limon et puis biloko sucre makasi il faut kotika parce que sucre otoliaka et se transforme en graisse donc ce qu'on milara ba te sucre makasi mais quand on doser c'est sucre normal ce qui peut au liara biloko net va sucre ba gâteau mais quand un peu ko diminuer moins moutier on met un peu au diminuer parce que sucre et se transforme en et comme la graisse dans autres on a biso. Il faut éviter vraiment sucre mingi, sucre moins la mesure normale. Et alors, au ça là, kirnayo, ya mai, ya moto, na ka mai ya moto awa, na mai ya moto ana tokisaki.
On a maya moto mono, maya moto. Et là moto ma casse. On a tout ça. On a pour mela. Neti boy na mela. Maya moto. Et ça les logos très normal. Maya moto. Voilà. On met maya moto dans un verre à boyer. Et ça là bien on met là. On ça là on a tongo. On ça là on a boutou avant là là. Kobo sanate gen na yo otambola na gen na yo. Alors pour na batu oyo na baki pona te. Il faut sikoyo pour na batu o mela te on a baki faut otambola na te luka thermos mo ya boye. Kozela. Abaki za kwa vers eza mula inde thermos oyo. Mo thermos oyo eza miki okotambola nango. Otambola nango osali te na yo otie awa na miel na yo na citron bato te otambola otia ngo na sac oyo eza otambola nango otie na sac na yo so ineti ke ozwi tante ya omela ngo na tongo mpona air ya mosala ochauffe déjà mai na yo otia na citron na miel egarda yango to eza thermos ozwi yango otie na kati ya sac na yo ya god ale olati gen na yo obimi tango okei uso tango okoma na mosala omeli yango uso topesi oza na kati ya bis okobimisa yango omela ndamu neti awa eza boye omoi ndenge eza ekangamaka efungwama so na bendi boye efungwami so na kangi boye ekangami donc boye efungwami omela na yo boye voilà omela na yango na kati ya bis na kati ya bis ozokende na voiture nde po ozoconduire so oconduire yo moko okomela yango te parce que mpona nini okomi ti ntango okoma na mosala omeli yango omeli oéchauffe yo libumu après air ya kodéjeuner mais oza na gen na osala nango toute la journée na libumu eza très important surtout moi si outi obota gen oyo eza très important lukango mpo bacolombia lukango na bamaison ya didas lukango na bamaison bateka biloko ya basport omona bagen oyo eza bagen na sorte ya modèle mosusu mpe ezali oyo bakangaka boyemba moko eza mpe très bien bagen ezali okoluka yango oyo ekangaka libumu donc na bato oyo oza monene ozomela mai ya moto oyo okokoka na citron te omela mai ya moto na na verre neti nga nalakisi awa omela mai ya moto esunga yo vraiment makasi esala yo bien esunga yo makasi donc kosala bongo mai ya moto parce que mai ya moto ekosala ke efungola pe bamitiopo banini nyonso elongola bagrese wana kofungola ngo te esokola bamitiopo na kati donc elongola babiloko ebusheki na kati so ndeni nakoexplike bongo comprendre kaka bon enettoye mpo omona ntango omela mai otondo su vraiment mingi et puis libumu esika na vide olia owana osentir te ke biloko eza na libumu donc po eza na bato mosusu bazalaka soki alie biloko digestion esalama bien to omona olali ozosentir babiloko wana ezomala te ezobima biso na zolo olali boye supu ebimi digestion na yo esala bien te eza très important na yo komela mai ya moto mpo évacue babiloko wana nyonso to ebima na nzela ya kosala petit besoin bien grand besoin pour permettre yo mpe digestion esalamaka bien oliaka mpe bien donc c'est ça mpona bino bato te biso bato te thermos oyo otambola nango ozomela te na soki osala mpe sport no ya otambola mpo ozomela nzela yango oyo nafungola yango omona na kati ndenge ezali eza na bamaison nyonso bateka banzungu bateka biloko ya cuisine omona yango thermos yango ya moke donc oyo eza nini nango bushkota nini babenga tapa eso obenga tapa donc nini couvercle nango donc c'est ça esala o bien tobatela nzoto bamama tobatela nzoto oza capable ya kozongisa tani na yo kolemba te kobese main te donc zala toujours na mouvement soki ovandi otelemi kaka bongo osala mo batour na ndako ta mosuku oza na temps te eza na bana ebele mosusu mpe oza na temps ya koki otambola wana te mais créer yango ata na ndako mpo eza très important. Donc c'est ça, et ça là yo très bien, et ça là bien pour les autres, surtout ceux qui nous boti, les autres échangent. Comment les autres échangent? Comment là? Même si on a pas photo, nous il y a 1900 nous n'andé, vous avez qui même si mais le 2020 au comme ils a faute non c'est normal. Vous en a société, comment on a été que ah non, vous en société, ça là mon comme na ebisio, mais là citron on a été na miel, n'a l'accès qui t'a la vidéo mususu.
okomona video na biso oyo tosalaki ya liboso omona ngo video oyo tosalaki ya te na miel omona ngo ozwi te na miel otie awa omeli soki otambola otie awa oke na mo rapide omeli uso tomelaki na ope so sala mo kotambola na olingi omela pe lisusu otie omela milango esala o bien lia normal lamba biloko na olia manger équilibré kobosa na ba fruits te po ba fruits pesa très important mingi na biso to négligeaka ba fruits alors il faut komela koliaka ba fruits plutôt alors fruits kobosa na fruits te il faut pe koliaka ba fruits kolia ba fruits bitabe c'est très important nini oyo e fruits to négligeaka o nini pomme vert asto be o manzana pomme vert est très important et on peut ça là que mouton diminuer ce que vous liez en mingi surtout il vert wana et ça là peut et détruire par graisse raisin il vert et ça là peut mouton diminuer ce que vous liez en mingi mais des blocs moins ça là ngai mingi na mona ce que liez en mingi mon bae mais bah si sur l'action de la moto mais té est très important et au sungayo mouton ko ka bloc ngai té au ça la moto apamba na tongo menima ya moto na okangi senti nini gen na yo otamboli 30 minutes soko ko otambo 30 minutes kana ndako zo sala musala allez après ba 15 minutes soko meliango oye au déjeuner et s'il y a après au sala misala non soko ko otambo ke tambo 30 minutes ou 1 heure du temps soko ko kate au sala sa misala ndako après que d'avoir comme la main moto na yo okangi après c'est ma olie o melate na ona tongo o profiter au déjeuner ka yango o melite na ona miel na citron au déjeuner na ba biscuit o ba te ka intégral biso to benga o ba sala na ba céréales ezali ou soit pe ko liaka lipa na yo ba mapa ya mike wana o sali moi muke o tie moi o luketa moi confiture na o tie na kati ou soit mayonnaise ezaka na citron o ba tia vinaigre au déjeuner pe nango c'est très important mayonnaise wana pe soko déjeuner nango pe ça la tout bien net nga la plupart na déjeuner na mayonnaise wana ya citron il faut attention à ba maki attention à maki ko lia o mais ezala te o lia ka maki au déjeuner chaque jour na maki pesa na graisse ali se quitter donc il faut tout ça là attention voilà donc c'est ça to battre la banzoto na biso to ça toujours bien oze kitoko menzo te ko munene na sana nini kubanga te solution yango yo sala mo ba gymnastique no soko okokana ndaku ozo sala mo ba gymnastique ninga sala na mo ba gymnastique na mike na ndaku ngomsu na filmele bino bomo na na sala ka na ndaku ba gymnastique na mike po na tante ya okende ko sala ngo na salle kuna be na ba fitness kuna na zana tante donc tant mingi bana makambo belé ba makambo belé donc tant exacté na sala na ngomona na ndaku awa na sali ici nango mais eloko est très important kotambola na ba maya moto na lection na te c'est très important tant otambola moins 30 minutes na yo et sunga nzoto na yo po nzoto ezala bien tala ndenge mbala na toyoka kindenge sœur na biso wana mobali azolinga susu te poko munene eza mawa mingi surtout mibali o bayebi nzambe te eza mawa mingi mibali o pe basunga basi te ke moso ko munene na yede a dîner ba mibali nyonso basala monter donc il faut tous en attention tokeba voilà après à tout à l'heure na opesa mino lisolo moko ya ndeko moko pe apesa lisolo na ye vraiment eza mo pasi mais tous ala toujours attentif tous ala toujours connecté na Victoria Cuisine TV makambo ya bien ezali na bino mingi bye bye nde tomonani na mbala sima na lingi bino mingi mwana otongisa ngai bye